Hello, 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 bonsoir, balobie sengo, baningana kaka, lelo eza dimanche, na pesi bino bambote bandeko nanga, oyo bolandaka chaîne na bino ya Mimi Selunga, mwana batu ya nzambe, soki tosali boy topesaka nzakomba, ba merci ebele, ndenga zobatelanga, ndenga zobatela bino ba oyo bolandaka Mimi Selunga, vraiment bandeko nanga na souhaite bino ba dimanche kitoko, to bandaka na bambote, po Yesu masi apesi biso pema na bomoi. Bandeko, na sepe lelo komemela bino lisolo moko, vraiment ndeko na biso mama Nunu Senga betaki na chaîne na ye, nga pe motivaki nga na lobaki pourquoi pas nga pe na kolobela ngo parce que naza na posa ya koya kosolola na bandeko na nga selon sujet oyo etali l'injustice, donc injustice. Bandeko nanga eza lisolo moko epesi pasi pe mawa esalami na mboka ya Afrique du Sud. Bandeko na biso ba Congolais nde ekutami kati na bango lisolo oyo. Lisolo eza ndenge ni bandeko nanga. Lisolo tokoya na conseil après mena pesa bino nanu lisolo bongo tokokota na ba détail ya makambo susu. Lisolo eza boye papa na mama bazali kofanda ndako moko ndenge yo nanga bofandaka ndenge yo nanga tofandaka na bandaku papa na mama na bana na biso bandeko. Eyaki ko arriver na couple moko bafandi na kati ya mboka Afrique du Sud. Bongo couple wana bazaki na bana na bango mibale bandeko nanga. Ndenge bazali swati mibale be misatu vraiment wana na précisaki bien te. Couple na biso bandeko bamonaki mama a voyageaki akendaki na mboka azongaki na mboka ya Congo selo ye ayebisaki papa na biso ke azosala kaka voyage akozonga. Bandeko wana toyebi ba détail te, toyebi te soki lisolo ezalaki ndenge nini, toyebi ke mboka Afrique du Sud eza mboka ya pasi ba galère ezakebele. Peut-être que mama batu alingaki na ye amonaki ke bazonga na bango papa tamusa banda ekolinga te. Papa na biso bazwaki ndako moko ya bazwaki bandako ba contrat wana ka ndenge ezalaka, bazwaki ndako na bango ya soki 2 chambres salon ndenge lisolo ezali. Bandeko nanga bayeba kofanda na bana na bango ekomaki na temps moko mama adesidaki akende Congo me ya lobaki akozonga na wana mama na biso tanga ke Congo azonga te, abenga pete, atunaka pe santé ya papa te, atunaka pe santé ya mwana te oyo ye atikela papa, atikaka mwana ya mobali na papa. Bandeko nanga eza pasi ti tozoloba tosunga bana na biso, tosunga bana tokokende na conseil après toyoka nanu lisolo bandeko nanga. Mama na biso tanga zongi Congo abengaka te eloko moko te, donc abengaka te eloko te. Papa na susi wana kobenga mama peut-être mama ebisaki eke ngana yo libala eza lisusu te na kozonga nanga pe lisusu te. Esalaki ke papa na biso lokola alingaki mama makasi ezalaki famille na bango bandeko. Ko construire famille eza facile te, eza pasi. Mais ko détruire yango na moment ya muke se boza maele te ekoki kozala détruit na moment moko ya muke. Papa esalaki pasi, papa alekaki na kolela mingi e anyongaki na motema. Esalaki ke papa na biso azwa malade. Tango papa na biso azwi malade vraiment donc ya komela masanga parce que wana eza malade bandeko. Soki mutu moko omela masanga ti okoma na niveau ozoyeba su te makambo ozoyeba su ko contrôler mwana te seke komi malade. Ma papa na biso akomaki komela masanga, akomeneka mutaba kwiti donc ezalaki pasi. Mwana oyo abandeki kokende classe esalaki ke mwana kendaka lisusu classe te. Avant mwana tika kokende classe ndenge kaka ezaka na ba Afrique du Sud pe bamboka mususu meme na kati ya bapoto atoyokaka batu mususu mona aluesaka chambre na ye, mutu mususu afandaka na batu pe na ndako bapiake mwa chweke na kati ya masolo wana. Papa na biso ayebaki kozwa mama moko congolaise. Mama wana congolaise tango aye na ndako wana akuti papa na mwana na ye. Papa lokola komaki mutaba kwiti mama wana esalaki ke bozofanda chambre, bozofanda azofute la chambre, donc cuisine partageaka bango nyonso. Akomi lokola mama ya ndako, mais papa akendaka mo musala mo pe donc
bakwiti kaka ndenge ezalaka bandeko toyebi deya mutu se ebebi na bakwiti ndenge ezalaka eyaki kosala ke papa mama wana akomi pe lokola mama kaka lokola ndeko ezaka nango bofandi na balokate bozaka bokoma bandeko kolo lupango pa koma pe ndeko ya lokate pa koma pe ndeko ya kolo lupango eyaki kosala bongo mama na biso akomi lokola mama pe na kati ya ndaku akomi ko kontrole mwana wana ndenge ezalaka kaka mwana moko mosusu ake kosomba biloko epai ya bandeko oyo misusu baza banani bapakistanais banani nde ezalaka kaka batabikolo bandeko ntango ake na magazin wana mwana zongi na ndaku alobi mama aobenge pe ka komika pe kobenge mama talaka mwana azanga mama azanga pe papa kontrole papa ngo azana ye me muta masanga mwana ana salaki nde nini aye koyebisa mama mama tala nake na magazin wana sikuyu pakistanais wana akomi na ye kolinga ngai azoloba na nga bamakambo kwa mabe azoloba ke alinga nga pesaka nga mbongo mama yakanisi ndenge afundi pa mama kende kuna akende kofunda mama azwina mwana bango wana bakei ntango bakomi pa pakistanais wana mama wana sololi yo mwana ngai mwana alobi boye olingi ni ye yo soko olingi kasi obanda kopesa bambongo pa na nga akomisi mwana batu marchandise na ye akomisi mwana batu donc libulu na ye ya kozila bambongo bandeko esali pasi nga na yaka kaka na masolo oyo epesa nga conseil na kati na yaka na masolo oyo ezaki pona elamusa mutu moko azala ekolala bandeko ba YouTube moko na moko ayebi nini ekosala na kati ya YouTube na ye babiso oyo toye komema implice po ko évangéliser zaka na kati église te évangélisation eza meme na balabala meme siko fandi na YouTube awa pe yo mwana nzambe esika otelemi yeba kaka otelemi wapi biso toza awa pona koporter implice na makambo ya malamu pona kofongola batu miso c'est pour cela nazobeta lisolo oyo epesinga pasi etake mama elalisinga te butu mobimba nazokanisa kaka mwana wana nazokanisa ngai oyo lelo soki naza so na bomo ete nzambe oyo ekomeli mwana wana ekomela bana na nga Yesu Masia na kosuka wapi meme na koyeba sute bana na nga bakosuka wapi bandeko biso tutoza na kati ya bandako tozolia tozomela toyeba ke libanda pasi ezali bandeko na nga esalaki bongo papa wana mama wana tanga basoli na pakistanais wana akomisi mwana negoce na ye akomisi mwana marchandise na ye ateki mwana ya bato mwana wana bakomaki kokozwa ye epai ya mutu wana akomaki kozwa mwana asalaka ye makambo ya mabe na nzela ya sima ya mibali toyebi makambo tozoloba bandeko na nga pona koya teke po boteninga regret na ya koloba bakombo po mamisusu ekomake akoma koloba boye basantabu pana biso batu munde za lokola lisumu donc po tobenge eloko na eloko na kombo nango te to comprendre kaka nzela oyo bandeko na biso bazozila bambongo bandeko ya mibali ndeko ya mobali akoma mama donc nzela wana ya sima yango mwana bakomaki kobima na mwana kwa bize mwana batu po mama wana azwaka mbongo bandeko nanga totala kimotema mabe ya mama oyo totala kimotema mabe ya biso bato o to bengami to sambela komona pe mama wana chaque dimanche aza na église azata mususu pe na misala sala kakati na église azana ba misala asimba oyo aza diacre asimba kambongo église sala kaboy selon biso bato nde tozozila makamba ya nzambe bandeko eza pasi pe mawa bandeko mama wana teka mwana ya batu tango ateki mwana ya batu eza te katika ekuna mwana ya kakazonga kame mwana akoma obligé ya kosala musala wana mwana kenda su klasi te mwana komi na bapota mwana komi kolela bapasi afandaka su malamu te bandeko me mama wana azotinda ye kaka bazopesaka bango biloko koliaka bazosungaka bango pa ya pakistanais wana bango bazoliaka na bango bambongo me mwana bato azoyoka pasi mbongo yango pe fala afutela yango ata mwana yango classe eloko te papa pe mutaba kwiti mwana pe mwaya betela papa lisolo eza te mama pe kuna akipaka ne kobenga mwana te lisolo oyo
epesi pasi ba détail eza mwa ebele nalingi vraiment video na ngeza la molai makasi te mais oyo na memeli bino mwa lisolo na bandi bandeko nanga bomeki ko comprendre mokie nini oyo eza na kati ya lisolo oyo eza injustice mama oyo motema mabe lokola monike o azane mwana nanga te mwana ye kofunda kimele epai na ye ke mama tala pakistani wana azoloba nanga boye ye amoni ke kutu oye kutu kofongola nga uto eza tcho eza libulu mama wana ake koteka mwana mukolo mususu ndeko ya mama wana ye lisusu ndeko ya mama wana akoma osa mwana na makama be aye kotala bango akuti mwana na mawa yo za boye po nini abi mama tala mwana kanisi tantine akoye kokotela ye po bakoma kadi abandeko alobi mwana alobi tala makambo boye mama kuta koma kozwila nga mbongo na kesalaka makambo boye yakanisi nenga alobi bongo epai ya mama wana kokotele mama ngo kutu susu ake epai ya ndeko na ye alobi yo kope okoma kosala nde yango oyo kope okoma kosala nde yango oyo kasi fo tanga pe na kati wana te soki nga pe naozwa mikete na oyindisa na kofunda malamu nga pe nazwaka donc mwana wana akomi susu na misala please soka bande kosala mbala moko ekomaki 2 fois 3 fois na semaine obepe une semaine po ekomi sko copie ya 2 personnes bande kototala ki motema mabe ya bato me ba mama o basali makambo oyo soit disant ba mpe bana bana bazana bana me basali bana mwana muninga eloko oyo bible elobi oyo lingi te basala yo kosala yango moninga te bandeko oyo lingi te basala yo kosala yango moninga te pona nini biso bato tozobenga mabana na nzambe tolingi kosala baninga makambo mabe oyo moko okolinga te basala yo injustice efandi kati na biso bana na nzambe tozobenga mabana na nzambe tozobenga bana na nzambe me toza bana na nzambe kaka ya koloba ya minoko me nzambo ya monaka mitema sondaka mitema bandeko amonaka nyonso mokolo ya suka nde mokolo ya somo mokolo ana ekozala mokolo ya sir moko na moko selon misala na ye akorépondre devant papa bandeko mwana komi mutu ya pasi lisusu mwana ko akepa ya camarade na azaka collègue ne ndenge nini yo yaka su classe te bwena mwana expliquer tala kutu boye tala boye mwana na bi yo bakoma oseso makambo ya boye eza malamu te aexplika ngo mama na bango abi pona nini bake kosala makambo ya boye toke kuna tango bakoke kuna mama wana tellement kendaki na kanda ake koganga bino bozosala mwana batu boye pona nini bozosala mwana batu boye pona nini eza malamu te yo kolinga kosala mwana na yo pona nini opesa bana na moko tobe yo moko ba voisin pe baye koyoka nini yango tamba yoki ba voisin balobi kete azande kona biso congolaise totika tobomaka moto po soki tobomi moto te ba police makambo ekomi na niveau ya l'état en tout cas akokende prison ekozala malamu te totika toboma moto bandeko mama batu akei na ya zongi siko na biso ba oyo toyaka kobomaka moto esika yo olobake otia penza pe ke non eloko ekoki kozala te ozo ko encourager le mal na bandeko bayaki soi-disant aza congolaise aza ndeko na biso totika kaka boye po toboma moto akende prison te me mama wana azo mérite prison mama wana fala kende prison pamba te makambo asali abomi mwana ya bato azoboma ya kotala siko po ya kende prison balobi boye prison eza pona moto asali mabe soko sali mabe te ndeti nga na faye na nga na ndako boye nasali nange eloko te baya okanga poani soki baye kokanga nga seke nasalaki eloko toboyi te injustice ezali yango tozoloba injustice ebele mpe bakenda ba prison basalaka makambo te bakoselaka bango makambo me ebele bakendaka prison mpo asalaki eloko wana bandeko na nga mama na biso a continuer kosala mwana bato babiloko wana mwana komi kobela mwana poli esengaki ke bakende na makambo na leta ndenge suke na miniti oyo nayebi te parce que mama na biso pe lisolo abetaki
yepe alobi ba detail mususu akozwa sima. Me nga nalingi kokota pena na kati te ponde eloko nga na ekoloba eza kaka ke bandeko ba mama ba papa totika injustice, totika ko vivre na injustice, toyeba kozala ba juste. Yo mama moko obengami mama kati na nkolo chaque dimanche okendaka na église, oloba koyebi nzambe motondi kati na injustice. Mwana na yo okokotela ye na bafaso nyonso, ata mwana na sali mabe okokotela mwana na yo po aza mwana na yo. Mwana ya moninga atazaki na raison okotela ete po aza mwana yo te. Yo lobi o aza mwana nga te. Me bandeko nanga toyeba yango nzambe atalaka mitema pe nzambe aza juste ya komona esika mabe na malamu ezali. Tokosaka nzambe te. Soki tokanisaka tokosaka nzambe, nzambe bakosaka ete. Nzambe aza nzambe. Amonaka na eloko oyo bomba na kati ya motema oyo jamais revela batu nzambe ayebi yango. Ayebi nyonso nga na sala na vi na nga pe onga na salaka. Ayebi nga soki naza mutu malamu naza mutu mabe. Soki naza ndoki ube naza mwana nzambe ya solo na mbibengaka, nzambe nde ayebi nga. Oyo biso tokoye koyeba ke nzambe bakosaka ete. Biso ba oyo tozotambola na mokili oyo nde kotambolaka na injustice. Bible lobi osalaka malamu, continue kosala malamu, koba na kosala malamu. Osalaka pe mabe, koba na kosala mabe. Mokolo na suka ye moko nzambe ayebi litomba nini moko na moko akozwa. Tokozwa ba bénéfice na biso na nyonso misala o tozosala. Bandeko toyekola kosala malamu. Tosala ka malamu te mingi balobango. A fami nanga, a ndeko nanga, etalinga naza kuna te. A mutamboka nanga, taza mutekolo nanga te. Soyeba obome baboma, soyeba kokate bakata. Nga aza Congolais te, aza Congolais te, aza Angolais te, aza ndeko nanga Angolais te. Soka zaki ndeko nanga Angolais na okota makambo bandeko. Ki Angolais na ki Congolais na lola ezate, na lola toza eloko moko. Kuna ki Congolais na ki mundele na ki mundibu ezate. Memi papa na Pakistanais wana kofuta yango. Po ye na mwana na ye akolinga yango te, musalo asali na mwana bata bebisi vi ya mwana batu. Ba mama pe ba conseil ezebele kati na video oyo, mena lingi video na ngekende musika penate na kosango pe de parti. Ba mama, tango toza na mabala, memi libala ngo simba te, oui, ebele toza moko na moko za likam na ndenge na ye. Yango tomona ba mama na bisa kala, omona fandika na libala meme simba te bina fanda kaka po otala bana. Me lelo tolobaka ke bana okokufa pona bana, oui, mingi pe bakufi pona bana. Kotala kaka bana libala ngo ezango malamu te, boyoka na bino te, soki yo force te, mususa ko force na ete, soki yoka ko forçaka, yoka ko sala kaka bolamu, donc bandeko nanga. Mabala oyo makambo ezaka ebele. Me mama oyo monike ezo simba lisusu te. Po mama bana bazaka mi na maboko ya mama. Tango monike ezo simba te olobi pe ke simba te, mama kobosa na bana na yo te o. Kobosa na bana na yo te. Mama zaka na motema mususu. Mama zalaka na motema mususu bandeko. Soki totali na ba nombre ya bato babiza bana na bango, tokolo ba mingi eza ba papa. Eza mingi ba papa. Po mona penake mama bize mwana ne ya mobali eza rare. Me batata mingi basalaka yango. Po na kolakisa ki motema papa na mama lobokutana na motema malamu. Mutu o ayebi nzambe azape na mwana nzambe akoyi kosala ngo ta bangaka nzambe. Me soka bangaka nzambe te, ba papa ebele babiza bana na bango, me ba mama bazali ba mama o babokolaka na motema. Lobozalaka mama ya ndoki. So oza mama ya ndoki te, okosa meme kutu ba mama ndoki ebele pe babiza na bango bana te, me tomonaka batate ebele. Toyoka ba masole belo papa wana sala mwana ni bazongisa boye eza pasi. Mama tango lingo boma libala kanisa bana na yo. Yo tikeli papa moko tokoyo ko peso to nyonso te. Tango musu yo mona kike papa tikala na moko epo kende na moko pe kuna peka pasi ezali magozo zonga na mboka na opasi eza. Me ba mama to kanisa ka defwa ava ya koboma libala esika nini kotika bana, nani yo kotikela bana, tata nini yo kotikela bana. Mama tala siko iloko sali mwana na yo akolinga yo un jour, mwana na yo
akoporte yo po akoloba yo memaki moko tika kinga pona nini. Tala lelo pasi nga na moni, tala lelo makambo ekomelinga, eske mama okoloba nini na mwana na yo? Tala mwana opasi ya moni, tala mwana oyo makambo ya moni ya pasi okutu mikolo tokokaka yango jamais. Me mwana bakomisi nzela wana pona mbongo pe ya yete. O bazo sala ngo lelo bandeko bakoma na wango kosala misala wana bazozwa bambongo. Bongo mwana oyo yazwi mbongo te loko te. Mama moko nda azolela mbongo na ye. Ba mama injuste. Ba mama injuste. Baza ebele na mokili oyo. Baza ebele na mokili oyo. Injustice ya batu ebele. Batu mingi baza be injuste. Aokotelaka meme ndeko na ye aza na tort. Abike non ndeko na nga aza na tort te. Ndeko na ngai ata aza na tort aza ndeko na nga. Mobali na nga meme aza na tort aza mobali na nga. Mwana na nga meme aza na tort. Aopeseka raison. Azwi raison ya mwana moninga abwaki na mai. Azwi ya mwana na ye azalaki na tort apesi na mwana ya moninga tort. Azwi ya mwana na ye bandeko eza injustice. Na Nzambe toyeba kokataka makambo. Tokata makambo na bosembo bandeko. Totika kozala ba injuste. Totika kosalela injustice. Mutu musoko bake ngai asaka kindumba te na banga ka Nzambe. Nasaka nanga kindumba te na ndaka libala. Na banga ka Nzambe nanga. Nasalaka nanga mabete. Na bomaka te me oza injuste. Ozo boma. Po esika yo yebi ke mwana no asali mabe. Me yo zo pesa ye ka raison. Ozo sunga te. Na robetela bino lisolo mo bandeko nanga wana ekuta wana proche na biso. Proche na biso. Epesa pasi lelo aza na sa mabele. Ndeko mwasi wana azalaki soda, azalaki polisi. Ndeko na ye ya mobali akeko niata tuta mwana batu. Mwana mobali wana kufa se place. Bandeko ya mwana mobali wana ndeza kaka polisi ekangi ye baketa ye na prison. Siko muninga na biso wana tellement azalaki police, azalaki pe na mwa bagrade, ayebanaki pe na musala na bango. Bandeko nanga oya lisola ko fonde te pona sepelisa bino eza vrai, histoire vrai. Ndeko na biso wana asalaki nini? Bandeko na ye tanga moni ke ndekuze na ye bakangi ye ya lobi akobimisa ye. Cousin wana sala pas même 2 mois na prison. Muta bomi mutu. Pas même 2 mois na prison bandeko. Ndeko na biso wana mwasi abimisa ndeko na ye wana. Tango fami wana baye koyoka ke bakomi komona bayoki ipare kutu mutu aboma mwana na bino babimisa ki ye. Ah bon? Baye kosonde batali bamoni peke eza vrai babimisa ki ye. Baye kolandela nani abimisa ki ye intel. Pona kotanga komba mowe te intel inda bimisaki ye baza na cousine na bango aza police yenda bimisaki babi bon ye abimisi ndeko na bango oya biso ndeko akufi na polite na samabele ye aye ko bimisa ndeko na bango aza na posa ko vivre malamu tokotala bandeko eza na mingi osali ye mabe bobomi ndeko na banga lobi totiki na maboko ya Nzambe meza na ebele batikaka na maboko ya Nzambe te basalaka vengeance bango moko ba famille wana balobaki akomona ye mutabimisi ndeko wana abimisi ndeko ne po ndeko na bisa azaki mutu te azaki na posa ko vivre te prison basala ngo pona mutu ake kofuta eloko ya mabosali okende kuna ozwa punition na yo bandeko. Omoni makamususu toko ekoloba ke nasunga ndeko nanga na longole na pasi ezaki obomi ndeko na yo. Obomi mwana no abomi soi-disant mutu. Yo kimisa ye poni naza mwana na yo bongo mutu wana o mwana no abomaka. Azaki na posa ko vivre te. Bandeko tokeba kanda Nzambe eza mulai. Ndeko na biso wana bakenda bakotela ye kisi, bakotela ye ndako mabe. Ndeko bakotela ye ndako. Ndeko na biso lelo na sa mabele aza wana sali soki ba 5 à 6 ans déjà na sa mabele. Azokende 7 ans na sa mabele lelo ndeko wana.
mwasi monene ngambe ya mwasi ye pe baboma ye kaka kufa kaka na kotuta batuta ye na grand car esika batutela ye ezalaka kutu te baboma esika mutu akoki kokufa kami ezolanda mutu nyonso wana aleni maloba mabe bakoteli ye ndako ya nganga ke ye pa komona ezalaki mpona nini injustice ya biso bato bandeko tokeba mutu alobaka ke ngai mwana nanga sali mabe nakoki kotika ye te aza yanga oyebi nzambe te ososola nzambe te osambelaka mpe nzambe lokuta eza na bapaster mpe ebele basalaka ngo mwana na ye asali mabe abombi bagarde mabe wana me yakanisi azokosa bato nzambe na likolo azomona ayebi nyonso bandeko nzambe atalaka mitema talaka misala ayebi misala na biso ayebi biso nde tovivaka na injustice olesaka bato ba communion olataka barobe ya pembe banda na mututi na makolo mifineka olobi ke na banga nzambe na linga nzoto na ngai te boye ozwaka mibali te me kati na injustice ofandi bandeko tozala juste toyeba kozala juste tokozala juste lokola nzambe te po ye mutu aza juste vraiment me biso mpe toyeba po ye alobi asali biso na image na ye seke lokola asali biso na image na ye oyo nzambe aza nango ya malamu biso mpe yango fo tolanda tokoki kozala benjuste te epesi pasi lisolo oyo bandeko na nga bamama ntango olingi oboma libala raisonne malamu ukende na bana no esika bana no bakolala yo mpe lala esika yo kolala esika bana no baolala na pasi na bisengo ozwa contrôle bana na yo ke otika bana bo eza na batate ebele babokolaka bana malamu lokola bamama eza mpe na batate ebele mpe babokolaka bana te akokoka mpe te charge wana eza ya ye te papa mipesi na masanga makambo bazolandela makambo nyonso bazolandela mwana makambo ekomeli mwana papa kutu ayebi kodeside te po amipesa na masanga yango ndeko na nga oyo monake masanga nde esilisaka probleme na yo soki oza na probleme oza na kanda fo mela moko yeba yango ozomitisa na prison nzambe kaka mtaza solution ya baprobleme na biso kaka nzambe mtaza solution soki oza na probleme pesa probleme ne pa nzambe opesa solution masanga epesaka solution te basi bapesaka solution te eza na papa moko mama moko boswani na kati ya ndako bike nga na kei nake kozwa mpe nake mpe kolinga okanisi yango eza solution ozoboma nake kozwa mwasi aleki omibomi toyeba kopesa baproblème na biso epai ya nzambe po apesa biso solution lisolo boye masolo boye eza pasi yango bamasolo bacommunauté na biso fo kobetaka kofongola bato miso bato boza na bachaine ya minene me bofandeli masolo ya bato mwasi ya bato babinaki na mobali ne bino boye boyebeta lisolo mobali ya bato azwili mwasi ne mbanda bino boye toyebeta lisolo YouTube yango ekomi na nka pona olia mbongo foka koya obetaka masolo moko ezanga mutu na makolo mutu aofinga ne bato bobandi kosalela ebe episode ebele bino pe bofinga yango wana nde makambo me makambo eza penza très important pona koteya kofongola bato miso eza bachaine ebele te baosango bachaine ebele tondika na buzoba kolandela bavi ya bato bolimbisanga bandeko na bengi bino bazoba te me esa bien te ezosala kitoko te me moko na moko ayebi mosala ye koluka na kati ya YouTube oyo na moko ayebi nini aosala me tosala malamu mpona bolamu mpe ezongela biso epesi pasi lisolo oyo naoki mpe na pasi motema pasi etake mama yango ngai mpe naye kobeta yango mpo efongola mama moko misu efongola papa moko misu ete ya mutu moko azaka kati na injustice ya mona yango keza bien mwana na nga aza ndeko na nga na okotela ye kuna nayebi ye te ye aza angolaise ye aza congolais makambo na bango etalinga te eza injustice tolingana africain tolingana totika kosala na mabe bandeko ntango mosusu ndeko no akoki kosungo te me mutu libanda akoki kosunga yo ntango mosusu pire yo akoki kosungo te me mutu oyo ozokonte te un jour okweyaka na maboko na ye tobanga nzambe tolingana makasi totika injustice
oyo vraiment eza sujet mpona injustice mpo mama wana eza injustice soki azalaki juste alingaki kosala yango te ndeko na nga wana akufaki lelo anasa mabele ezalaki injustice mpo soki ezalaki ndeko nde nde alingaki koba azala na prison kuna abomi ndeko na nga me lokola azalaki ndeko ya bato yo oyebi te combien ndeko wana andeki koporte na famille na ye yo omoni kaka ke akende eza mabe epesi pasi. Merci beaucoup la famille. O bolandi ndeko na bino Mimi Selunga mona bato ya Nzambe. Bobosana ko commenter te ko like video te. Boya awa ebele bandeko boya. Toya toyo kaka mamakamba kitoko ba mate ya pete ba conseil. Si oyoka yoka na yango. Me mimbi pe akoya ape na ndenga ko epe kwa kolobela pe na Saint Esprit na Nzambe na biso. Toyaka esika makama malamu eza masola kitoko ezali. Pona koyeba kosilisa babuzoba. Merci beaucoup la famille. Nzamba lola pambola bino bino tubolandi ngai vraiment ebanditi suka nzamba lola mona bino pe nzamba pambola bino wana tolobi ba dimanche kitoko elongo na kolesi masia tokutani susu soki nzamba lola ko accorder biso grâce tokoya pona koloba sujet mususu akopesa biso. Merci beaucoup. Bye bye.